Shalom, shalom, shalom naba elinyoso bipai tozwami dans les quatre coins du monde. Shalom naba enyonso bazaba amoureux ya bonne nouvelle. Tika nzambe na bikamwa aleka kopambola biso nyonso bipai tozwami. To pesi nzambe merci parce que azali tellement malamu à permettre que tous ala parmi ba viva ya année oyo to bandia sika tika lokumu ezonga epai na ye. To ebe ke nzambe asali biso faveur. Pour ba mingi balukaki komona année ya sika bazwi faveur ote mais grâce na nzambe likolo na biso toza compter parmi ba viva yangwana liboso tokota na parole tokende kopesa nzambe merci pe kotika moment na biso ya parole entre ses mains to sambeli dans le nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, tolobino un grand merci pour cette année nouvelle que tu nous as accordée. Tolobino un grand merci pour la bonne nouvelle oyo tiekat na biso. Tolobino un grand merci pour na bienfait oyo nzambo salela kibiso na année passée. Tolobino un grand merci parce que toza compté parmi ba viva ya mukona lelo. To recommander année asika entre tes belles saintes mains. Tika nzambe Saint-Esprit atambu sabiso kino na suka en fait que ba promesse nyonso prophétique opesi pona biso ezala na accomplissement. To résister force nyonso ya ténèbres, to résister mpepe nyonso ya muini. To résister ma projet à diable peut te déclarer victoire par le feu du Saint-Esprit. Nzambe o biso to kokaka ko salate Saint-Esprit a facilité biso yango po ke to tato la munena yo. To tikipe moment ya partage ya parole entre ses mains yo zali enseignant par excellence les cas ko enseigner biso en fait que nyonso nzambe za la pona lokumu na yo. To bon délicat na kondima dans le puissant nom de Jésus qui est notre véritable Dieu tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, tolingi kopambola ba eli bipai nyonso tozwami. Très bien que toza bato ya esengo, toza bato ya grâce, toza bato ya lipamboli na manière que nzamba sepeli biso tokoza la compter parmi ba viva ya année ya sika. Toza vraiment ba privilégié parce que na année oyo eza année oyo ba promesse nzambe minene ko salema eza année ya bouleversement na quatre coins du monde. Pe nzamba lingi ko tambola na basali na ye à travers le feu du Saint-Esprit. Yangwana to lingi ko lobela ane oyo to déclara ki yango selon l'inspiration du Saint-Esprit que zali ane ya coquette. Ane ya coquette to ko conquérir par le feu du Saint-Esprit. Nzamba lingi ke yo mutoza ko yo kangai o conquérir ba bénédiction na yo, o conquérir ba territoire na yo, au conquérir biloko nyonso to ba promesse prophétique o nzambe ayebaki kopesa biso atako ezali kozwa ntango mulai atako ezako umela. La Bible dit que o nzamba laki il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, aza toujours derrière parole ne pona kokokisa yango esengeli vraiment ozala mutone sengo poyeba ba principe oyeba makambo minene o nzamba lingi ke yo osalela yango po ke ane oyo omona loboko na ye. Vraiment tolingi noki kokota na message na biso ya année oyo nzamba lingi ke moko na moko anoté yango comme parole prophétique. Bible lobi ke prophétie na nzambe ezali kolobela le passé, le présent pe na le futur. Or na kati ya ba écriture maloba na nzambe ezotalisa biso ke Biblia yango ezali prophétie par excellence o ezali kolobela biso sur le passé, sur le présent et sur le futur. Ezali ba prophétie oyo ekoki ko faillir te. Parce que la Bible dit que tokoki kolongola même iota moko te na ba parole écriture oyo ezali inspiré na Saint-Esprit. Tango tozolobela sur la coquette toningi kotalisa coquette eringi koloba action ya ko conquérir. Tango balobi na biso sur la coquette eringi tout simplement koloba c'est ezali action moko ya ko conquérir. Action moko ya ko dominer, action moko ya ko mettre en soumission quelque chose, et toi, quoi assujettir quelque chose, quoi assujettir une nation, quoi assujettir un peuple, toi, quoi assujettir na domaine nyonso, oyo nzamba kopesa moto pouvoir likona likambo songolo. Donc, to soumission na likambo moko boye. Conquérir, et koloba ko soumettre par la force quelque chose. Donc, biso, lokola bana na nzambe, soki nzamba lobi ke to koti na ne ya ko conquérir, et koloba to ko soumettre biloko nyonso sous la domination du Saint-Esprit par la force. Tant que tu sur le feu, feu ezali tout simplement kotalisa et moli umosan tout le Saint-Esprit. To moni que na Ancien Testament nzambe tango abandaki kokutana na Moïse, Bible lobi que Moïse amataki na ngomba
kuna akendaki komona nzambe akitaki na montagne akiti likolo na nzete. Moïse aza komona moto eza kopela likolo na nzete me bakase eza kozika te. C'est tout simplement parce que ezalaki nzambe ye moko moto akitaki bipai wana po akoka kosolo na Moïse. Ezalaki elembo ya nzambe na lolenge ya moto po na koyeba kosolola na Moïse. Alors biso na tango oyo tokomi tozali kotambola na feu à travers le Saint-Esprit. Israël sikoyo komona ke tango babimaki na Égypte, Bible lobi ke tango bandaki kotambola na butu likalu na moto to colonne de feu et bandaki kokamba bango. Et puis colonne de feu wana tango bakokoma na moi ezaki ko se transformer na colonne de nuée. Ezaki tout simplement présence dans Nzambe, que ce soit cette colonne de nuée, que ce soit cette colonne de feu na moi to na butu, ezalaki tout simplement elemboto présence dans Nzambe na kati na peuple na ye. Et si nous voulons, ce qui nous dit que conquérir par le feu, c'est tout simplement pour nous dire que Nzambe yemoko o azali le feu dévorant, yende moto akotambu isabiso nenga tambu isaki Israël. Que ce soit la journée to la nuit, tango to bandi ko tambola na mbula o yasika moto na Nzambe ezali tout simplement le Nzambe ne moto ko tambu isabiso. Ezana moi, ezana butu, ezana ba moment nyonso ya difficulté, ezana ba moment ya bisengo. Vraiment moto na Nzambe yango moteko kamba ba elinyoso ane oyo tope elembo ya Saint-Esprit moteko tambwisa biso partout au biso toko kende. Alors Israël bazaki na promesse ya Nzambe pona ko kende ko kota na Kana, mais pour que ba kende ko kota, il a fallu que ba traverser ba mboka ebele, ba royaume ebele, ba territoire ebele. Il a fallu ba traverser 2 heures. Voilà pourquoi Dieu a dit que akokaki kotika bango ba tambola bango mokote, il a fallu ye moko Nzambe a guider bango. Parce que marche zaki na ba obstacle, marche zaki na bitumba, marche zaki na ba résistance ya ba nation mususu oyo bazalaki ko résister bango. Voilà pourquoi moni Nzamba lobaki ye moko il fallait atambola na bango na moi na colonne de nuée pe na butu abane ko tambola na bango na colonne de feu oyo ezali représenter toujours ndenge naza koloba que Nzambe oyo amona na kate. Alors, pour comme na kati ya terre promise, ndenge na lobi ba obstacle ezalaki ebele. Et biso na kati na année oyo tobandi ya sika, mutu na mutu azana ba promesse prophétique, mutu na mutu azana bilaka o Nzambe apesi ye, mutu na bato mingi bazwi ba promesse eza na nzia na basai na Nzambe, eza na nzia na Nzambe ye moko, eza na nzia na ba vision, tozwi ba promesse o Nzambe akopesa biso oyo esengeli ekokisama pona mbula oyo ya sika biso tokoti. Mais pour que to kota na kati ya marche wana tozana besoin ya monto tope ya présence na Nzambe. Soki toko marcher, quiconque alingi ko marcher ane oyo yemoko et que ça la difficile pour que akoma na destination et que ça la difficile pour na ko conquérir ba domaine nyonso ya vie oyo za nango besoin et que ça la difficile pour conquérir même santé na yo oyo ezala ki détruite par le diable et que ça la difficile pour na ko conquérir ba bénédiction oyo satana azali ko empêcher accomplissement na yango et que ça la difficile pour conquérir même na domaine ya finance et ça na domaine nyonso ya ba faire et ba domaine nyonso ya vie pour aucun ko récupérer ba promesse o Nzamba pesi eza toujours obligé il faut totambola na et feu ya Saint-Esprit yango moni Nzambe abandaki ko tambola na Israël na colonne de feu parce qu'il comprenaki que soki ya kozana kati na bangote et kozala pasi pour que ba koma na nini na mboka na Kana nayebi ke Kana eza ba promesse prophétique o Nzamba pesi moko moko ndenge tobandi ane ya sika mutu na mutu azana point moko ya arrivé o yesengeli akoma na yango tango tokoma na mois de décembre pe yo otato la et pas dans Nzambe que enfin na komi na destination enfin na simbi ba promesse o Nzamba la kakinga enfin Nzambe azama la mupo na tina na ngai. Voilà pourquoi bien aimé pour que oko na kokoma na niveau wana ya ko tato la munene na Nzambe il faut koyeba que marche kozala facilité. Marche oyo ya 365 to 366 jours ya année 2020 eza kosenga poke yo otambola malamu tu dois avoir été baptisé dans Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit wana ye mutako tambulisa biso, Saint-Esprit wana ye mutako landisa biso pe ako conduire biso bisika nini bénédiction na biso ezali. Toko kende kotanga
na mokanda ya psaume de David chapitre 97 to 97 totangi verset 2 kino na verset 3. Psaume de David chapitre 97 tokotanga verset 2 kino na verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le nuage et l'obscurité l'environnaient. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marchait devant lui et embrasse alentour ses adversaires. Bibezolo bakenzambe na biso, l'Éternel des années azali ko régner likolo na nyoso. Yende nzambe azali ko régner likolo na bato nyoso, likolo na domination nyoso. Mais Bible lobi ke nuage pe obscurité nde ezali ko environner nzambe na biso. Yende moto akoki ko permettre soit lumière, soit ténèbres. Ndenge abandaki ko tambola na libota na Israël. Bible talisi biso ke tango babimaki na Égypte. Bible talisi biso ke nzambe tango akiti na colonne de nuée. Na ngambo ya ba Yuda ezalaki lumière, mais na ngambo na ba Égyptien ezalaki ténèbres. Parce que notre Dieu atambolaka toujours na nuage pe na obscurité. C'est-à-dire tango tozoko kota na 2020. Nzamba aza kotambola na biloko oyo lumière ekozala na ngambo na ba elu nyonso oyo bakotambola na ye, mais ténèbres ekozala na ngambo na ba Égyptien. Tout ça dit que bato oyo baza na nzambe te, bato oyo baza kotambola na nzambe te, bakomona ke ane mobimba ekozala toujours ténébreux pona tina na bango, mais ba oyo bakotambola na nzambe na biso qui est le feu akozala toujours ko éclairer ba élu de manière que ba mona bikamo ape ba mona nzela nini bakotambola po bakota na kati ya conquête ya ba promesse o yako apesi bango. Mais dans verset 3 Bible lobi que le feu marche devant lui. Nzambe na biso azali moto. Je m'étonne que bato mingi jusqu'à présent non ba comprendre te ba tribu na Nzambe, bato non ba comprendre te ba manifestation ya Nzambe na biso tango baza ko benga le feu dévora. Ilingi koloba Nzambe na biso azali moto o etumbaka. C'est-à-dire na ngambo na ba élu Nzamba koki kozala moto akotumba biso te, mais akomisi biso nde ba moto ya mike parce que tozwi nature na ye. Quiconque oya koya kobundisa un élu akokutana na nature ya bonzambe oyo ko détruire ye. Pona ko détruire misala ya ténèbres, pona ko détruire oyo nyonso ezali force occulte to ezali à l'opposition na Nzambe. Toute personne oza na nature na Nzambe ye pe akokoma moto parce que tobengami ba na Nzambe. Alors Nzambe na biso balobi ki azali moto pe liboso na moto etambolaka. Moto wana ekotambola pona ko ebrale alentour ba adversaire. C'est-à-dire que moto na Nzambe tango biso tolobi ke na 2020 tozali ko tambola na coquette par le feu, c'est pour ébraler, c'est pour détruire ba adversaire. C'est-à-dire que o nyonso ezali adversaire na Nzambe. Tango yoza na nature ya bonzambe, moto wana yango ko banda ko détruire. Adversaire na biso ekoki kozala kaka bato te, ekoki kozala kaka bandoki te, mais ezali tout ce qui est à l'opposition na Nzambe. Malade ezali adversaire na biso, pauvreté ezali adversaire na biso, la chômage ezali adversaire na biso, solitude, célibat, makambo nyonso ya mabe ezali biloko oyo eza na nature ya Nzambe te. Bongo biso na kati na mbula oyo domaine na Nzambe to pe puissance ya moto na Nzambe et kotambola na biso pona ko détruire biloko nyonso ezali ko s'opposer na ba parole prophétique ya Nzambe. Biloko nyonso makambo nyonso ezali ko s'opposer na ba parole prophétique oyo Nzambe apesi eli moko na moko pona ane oyo. C'est-à-dire que quand nous marchons na liboso na biso moto na Nzambe ezali devant biso parce que toza na nature ya bonzambe. Le feu marche devant lui et ébrasse alentour ses adversaires. Mwana na Nzambe nyonso o aza na nature ya Nzambe ye pe akomi moto pe mopanzi to pe zinga na ye o la rentour na biso pe mbeni na biso moto wana ekobanda ko consumer misala nyonso ya ténèbres, ekobanda ko consumer ba maladie chronique, ba maladies incurables, ekobanda ko consumer puissance nyonso ya malédiction, que ça soit ba malédiction familiale, ancestrale, ezala ba maladie o ba malédiction o ezali prononcée illégalement na bato ke yoko bongate na 2020, yoko réussir te na 2020, yoko sala succès te na 2020, nature wana ya moto yango moto ko consommer
tout ce qui est comme adversaire, Yamaloba Nanzambe. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce feu du Saint-Esprit. Moutou mon côté à qui exceller, moutou mon côté à qui de victoire à victoire, sans que Azala scellé na puissance et Saint-Esprit, sans que Azala scellé na monto et Saint-Esprit. Yangono komona ke Israël tango ba bimi na Égypte, Nzambe amona ki que non, il fallait atambola na bango na monto pour na tina na ko créer différence de manière que lumière ezala na ngambo na bana na Israël. Mais ténèbres ezala na bayini na bango ba adversaire na bango ba égyptien oyo bakokaki ko landa bango pona tina na koya ko sala bango mabe. Na ningi na yebisa elimoko ke mutu nyonso oyo ko bundisa yo na 2020 ayeba ke akokutana na moto na Nzambe parce que nature ya moto ezape na kati na ba eli nyonso. Mais yo okozala toujours kotambola de victoire à victoire et de progrès en progrès. Na pamboli ba eli nyonso oyo bazali koyoka message oyo totali na mokanda na Exode chapitre 40 verset 38 kuna Bible ezali kotambulisa biso ezali kotalisa biso boye na Exode chapitre 40 verset 38 Bible lobi la nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Pendant toute leur marche. Et loko moko ezraki ko kamba bango c'était le feu. Ça dit que biso année 2020 toko sala marche oyo ya vie. Toko sala marche na kati ya ba domaine ebele toko sala marche poto ke toko koma le 31 décembre 2020. Mais na kati ya marche oyo lokola tozali ba israélite na nzela na molimo en croyant to en acceptant Jésus-Christ comme notre véritable Dieu. Ba promesse oyo ya Nzambe ekomi automatiquement pona biso. C'est-à-dire que ndenge tokokota na marche oyo to bimi na année ya kala tokoti na mbula ya sikapoto ke de ko conquérir ba promesse en Nzambe et sengeli to tambola na moto na Nzambe. Tozana besoin ya moto oyo pendant 365 jours oyo mobimba. Parce que Bible lobi na biso ke moto oyo ekitaki likolo na bango non seulement pour la journée wana mais ekambaki bango pendant marche na bango mobimba jusqu'à ce que bakota ki na Cana, jusqu'à ce que bakota ki na terre promise. C'est-à-dire que le feu de Dieu topé présence dans Nzambe nde moto bandaki ko pesa bango ba victoire bisika nyoso balekaki pour que bakende kokota na terre promise. Bien-aimé, nous avons besoin de comprendre que tu as besoin à moto molimo centre pour to kota na ba promesse en Nzambe pour to tambola de victoire en victoire pour to tambola de succès en succès. Raison pour laquelle yo eli ozakolanda soko moni ke nano sali intimité te na molimo na Nzambe l'occasion yango epesameli yo oluka intimité na molimo santo to na Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui symbolise lokola moto o ekotambwisa biso pour to kede de victoire à victoire pour que to simba ba promesse ya Nzambe biso pe lelo Nzamba za kotambola na biso à travers le Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit azali wana pona ko sele biso de manière que tango to kotambola ezala ba démon ezala ba ndoki ezala ba puissance nyonso ezali ba presse ya ténèbres ba o ba fandi na bisika bileki ba mona ke yo ozali elembo ozana elembo plutôt ya Nzambe pe ba banga yo yango na okomona ke même ba disciple pour que ba banda ministère Christ a monaki ke bazala ki na connaissance mais eloko moko ezaki importé bandai kozanga bango c'était le feu de Dieu. Bien-aimé, okoza na connaissance ya parole, okoko sala pe théologie, okoki kozala na connaissance banda apocalypse kino na suka, to moni pe ba théologien ba ebele mingi bazana ba connaissance oyo, mais bazangi eloko ya motuya oyo to bengi le feu du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, to koka kosala eloko moko te. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Yango moni ke ba disciple bazwa ki connaissance, Christ les a promis alors que bobi manano te to tanga on a mokana na Actes chapitre 2 le verset 1 jusqu'au verset 4. Actes des apôtres chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. 2. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent, séparant les unes aux autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Tout ce qui n'a pas wana. Bible lobi, okoya komona ke soko tali na acte kuna chapitre 1er, Christ a déjà copié sa promesse. Alors que vous d'après du temps, Jean vous a baptisé du baptême d'eau, mais vous d'après du temps, vous serez baptisés du feu du Saint-Esprit. Babandaki kozwa promesse et à feu, parce que Dieu a vu que sans le feu, bakokoka kosa lelo komokote. Mais awa Christ tangwa mati missionnaire sili, bakoti na kati ya chambre haute, babandi ko bondela. Il a fallu maintenant accomplissement ya promesse prophétique ya Christ et s'accomplit na vie na bango. Tango babandi ko sambela, et loko bandaki ko make bango et kiti sami. Balabi des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparant les unes aux autres et se posèrent sur chacun d'eux. Na kati ya chambre wana, ezalaki kaka les 12 disciples étaient. Il y avait aussi groupe ya basi oyo babandaki kolanda Christ. Ba oyo bazalaki ba disciple ya Christ, ba oyo bazalaki pe ba servante ya Christ, ba oyo pe babandaki kolanda pe ko soutenir ministère na Christ. Bango nyonso bazalaki na kati ya chambre haute pour attendre la promesse ou l'accomplissement de la promesse sur le feu du Saint-Esprit. Et Bible dit que quand le feu est descendu, quand la promesse fut accomplie, monto ya molimo santo ekiteli bango et bandi ko se poser likolo na mutu nyonso o azalaki na kati ya chambre. Et bandi ko loba minoko na sika. C'est ça le baptême du feu. C'est-à-dire que c'est Christ qui est venu lui-même. Parce qu'il y a ça qui bango avant même de dire que je ne vous laisserai pas orphelin. Nakoti kabino na bitikete, mais nakoya kati nabino. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ngamoko nakoya sous forme de Saint-Esprit, mais quand il est venu, ayaki li sous tel ko la mukolo ya baptême naye, o tomona ki kolombe kitaki, mais ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sous forme de manteau. Si nous parlons du feu, nous voyons directement le Saint-Esprit. Et si nous parlons du Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui est venu à se poser dans kati na bango, de manière que baza la siko bango mon côté va continuer siko marche na bango, va continuer ministère de manière que bilembo bikamwa ela na bango. Bien aimé, pour que tu réussir dans la vie, nous avons aussi besoin d'être baptisés du feu du Saint-Esprit. Le pasteur, to batinda minanzambe bango bako baptiser na mai, mais celui qui baptise du feu du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ya mwana poko na lelo, et sengeli yo oyoza eli na nzambe, o senge pa na nzambe baptême ya feu, baptême ya Saint-Esprit pour l'année 2020. Ndenge ko tambola mbula olo ba Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin du feu du Saint-Esprit. J'ai besoin que o selenga na elembo. De manière que tant on a marché, et ça mais le feu du Saint-Esprit, ba mona ngate me ba mona moto na okati nanga, na ba domaine nyonso, ba démon ba mona ngate me ba mona yo, ba sorcier ba mona ngate ba mona moto na yo. Oui, ba eli nyonso ba sali baptisé du feu du Saint-Esprit. Ba bangi saka monde ya ténèbres, ba démon ba to saka bango. Raison pour laquelle on copie sa meeting donc au nom de Jésus ba démon ba tosi ba bimi na nzoto ya moto. Baza ko banga personnalité na yote mais baza ko banga mutu oyo memi na kati qui est le feu du Saint-Esprit que Jésus lui-même. Donc baza ko to sa Christ oyo fandi kati na yo sous forme ya moto. Malade za ko banga oyo azakati na yo. Pauvreté zo banga oyo azakati na yo. Donc domaine nyonso oyo kolinga o exceller et ko banga oyo yo zana ngona kati, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi jour wana bango bakokaki ko zwa moto ya molimo santu. Bible dit il fut tous remplis dans verset 4, il fut tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça dit que moto wana tango akiti likolo ekiti li bango siko batondi na molimo santu. Et c'est alors makambo bandi nature na bango changé, puissance en zambe koti kati na bango, tout ce que babandai ko sala et bandi siko ko salema na ba succès na miracle. Ça dit que cette année so to lingi to exceller, to conquérir na ba domaine nyonso onzamba pesi biso. Nous avons besoin d'être scellés du Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit parce que moto wana yango moto ko pesa biso siko capacité ya ko marcher na année mobimba kat na ba projet na biso, kat na ba mariage na biso, kat na ba misala na biso.
entre oyo nyonso biso tokolinga kosala oyo tokosimba na maboko ekozwa succès parce que ekozala biso te me Molimo Santu moto akosala yango. Donc nous sommes donc bana na Nzambe oyo toza na besoin ya Saint-Esprit. Mutu na poko na lelo to eli nyonso akosenge pa na Nzambe ke to bandi mbula ya sika. Ndenge na utaki koloba na kati ya assemblée na biso ya MEPSA Efrata na lobaki ke to bandi ane ya sika biso nyonso toza na ligne ya départ comme des athlètes jusqu'à ce que tokoma le 31 décembre par sa grâce soki obandi ko kima na kati ya course wana eke ozana elembo ya Molimo Santu te okomona ba mingi bakotikala na nzela ba mingi bakokufa ba mingi bakozwa ba échec ba mingi bakokoka kosala te ba projet ko réaliser ba projet o bazana ngo tango bato bakimaka na athlétisme okomona ba mususu même kutu bakomaka na destination te baye komema bango na ba ambulance parce que akoyaki parce que azwaki choqué mais okomona ba mususu ba ko andire ba oyo bazaki bien préparé ba kokoma ti na ligne d'arrivée et kuno okomona ba kolatisa bango médaille na linge ke yo eli oza koyoka message oyo okoma na ligne d'arrivée c'est-à-dire na le 31 décembre mais médaille oyo ba kolatisa oyo ezali accomplissement ba promesse na Nzambe oyo nyonso Nzambe promettre yo yango ezala médaille pona tina na yo tango kokoma na suka mbula oyo otato la Seigneur merci parce que tout ce que tu m'as promis na simbi yango malgré souffrance malgré ba complication malgré makambo ya ndenge na ndenge mais yo okoma na suka pe otato la munene na kati ya famille na yo otato la munene na Nzambe na kati ya ba projet na yo otato la munene na Nzambe na oyo nyonso yo ko entreprendre parce qu'il y a des choses où il faut conquérir. Il y a des domaines où il faut conquérir. Il y a des situations où il faut conquérir. Où assujettir yango, où dominer di kolonango, où leka di kolonango. Parce que au kotambola yo mo côté, mais au kotambola na moto ya Molimo Santu. Voilà pourquoi nous devons nous tous kobanda ko senga pa na Nzambe que Saint-Esprit tondi sabiso na Molimo Santu, tondi sabiso na présence na yo, tondi sabiso na nguya na yo. Mutu oyo azali ami du Saint-Esprit, ya kotambola de victoire en victoire, a kotambola de succès en succès, a kotambola de progrès en progrès. En tant que moto na Nzambe, na segi moto na Molimo Santu ekita na kati na yo, ekita na bomoi na yo, ekita na libota na yo, ekita na ministère na yo, parce que vous avez vraiment besoin du feu du Saint-Esprit, ye moto akopesa yo succès, ye moto akotambola pe akobuna na place na yo. Et Bible talisi biso ke ba nyonso o bazana moto ya Molimo Santu elingi koloba ke bazana Christ ye moko kati na bango. Or la Bible nous dit que Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire soko zana moto ya Molimo Santu ane oyo okotambola de gloire en gloire, okotambola de succès en succès, okotambola de victoire en victoire parce que Christ à vous c'est l'espérance de la gloire. Ba nyonso oyo bazana ipakola bien Saint-Esprit to na moto ya Molimo Santu ane oyo batambola de victoire en victoire, ane oyo batambola de progrès en progrès, ane oyo batambola de succès en succès parce que Christ kat na yo ye moto akopesa yo gloire oyo yo za nango besoin. Voilà pourquoi bien aimé, mais tokokende komona ke na marche oyo lokola toza na Saint-Esprit ezali na ba principe oyo sengeli biso pe to respecter. Il y a quelques principes oyo Nzambe alinge ke yo okoka ko respecter yango pour que okoma na suka avec des bénédictions oza déjà na Molimo Santu oza déjà na Nzambe mais il y a des principes oyo bato baza na Molimo Santu esengeli balanda po bakota na coquette tokotanga quelques 4 principes soki ta ekopesa biso oyeba nini oyo koki kosala pour que na 2020 oyo ezala année na yo ya accomplissement ba promesse po oza déjà na moto ya Molimo Santu et que eloko ekoki ko résister au lisusu te. Bien-aimé principe à liboso pour que année oyo yo mutoza na ipakola mina Molimo Santu yo muto oza na Nzambe nini esengeli yo osala pour que omona nkembo na Nzambe omona loboko na Nzambe. Principe à liboso ezali la vision to avoir une vision nette et claire. Oza na mbula ya sika obandi vision nini yo za nango pona tia na mbula oyo projet nini yo za nango pona tia na mbula oyo makanisi nini oza nango pona mbula oyo nini exactement
oyo yo oza ko s'entendre nango ke tango ko koma na le 31 décembre oloba ke oh na lati médaille na zui couronne ya victoire, c'est-à-dire na zui oyo na bandaki ko luka pona année oyo. Parce qu'il y a des gens bazgouti na ba veiller ndenge to koti ba veiller ba musu ba ke na veiller kuna pona ko sala ba selfie ba musu ba ke kuna pona ko tia kaka ba live ba mona ke yazaki na église a yembi a bini a meli a sepeli, ce qui n'est pas mauvais, mais en na vision moko te pona mbula oyo yemoko ayebite nini nzamba sala pona tina na mbula oyo nzamba pambola nga kaka, mais nzamba pambola yo na domaine nini. Comment est-ce que on s'appelle dans le 31 décembre 2020 pour oyeba ke oyo na senga ke panzambe na zui, mais c'est à partir ya vision oyo zanango, à partir ya projet oyo zanango okotali sango pa na nzambe nde sikoyo nzambe akoyeba kokokisa na nzela na ba prière na yo. Bato mingi bazali ko tambola sans vision, bato mingi bazali ko sambela sans vision, mais bazali koyeba te ke nzambe akokoka ko salela yo eloko moko te soki yo moko ozana besoin na eloko wana te. Yango Bible lobi que tout ce que vous demanderez par la prière à mon nom, vous le verrez. Mais il faut pona osenga, mais c'est-à-dire que vous avez déjà besoin na eloko moko. Vous avez déjà causé eloko moko. Vous luka déjà eloko moko epa na nzambe, yango ndo ko banda siko eloko yo ozana ngo wana obandi ko senga epa na nzambe. Mais ce que vous avez besoin na eloko te, c'est-à-dire que vous avez na vision te. Ozo kende kaka bongo na église, mais oyebite nzamba salela onini. Donc, autant à Josué chapitre 6, premier verset, tina deuxième verset. Josué chapitre 6, premier verset, tina na deuxième verset. Na passage au ming. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Parole du Seigneur. En tant qu'Israël babimi na Égypte pour bakota na Cana, baye bakomi na mboka moko parce qu'il fallait bakende de coquettes pour conquérir ba territoire jusqu'à ce que bakokoma na terre promise. Bakomi bakutani na obstacle moko komo nango Jéricho. Ville wana Jéricho, roi nango alingaki kotika te que peuple na Nzambe ba leka na territoire na bango. Pourtant ville wana ezalaki barricadé, c'est-à-dire que ezalaki encerclé, ezalaki clôturé, ezalaki na ba miraille minene o ezalaki ko protéger ville. Alors que l'unique chemin o Israël faut le cas ezanzela wana. Ndenge moko na 2020 nzamba tracé ba chemin o yo koleka. Abongisi bisika o yo koleka. Ba obstacle koki kozanga te. Mais mawana muto ya kozala obstacle na nzela ya muto aza déjà béni. Mawana muto ya kozala obstacle na oyo aza déjà kotambola na nzela na nzambe. Parce que mututé akokoka ko résister devant toute personne o aza kotambola na moto ya molimo santo pe nzamba tracer chemin na ye. Bible lobi ke barricade et kangaki ville à Jéricho. Mais Josué na Israël ba komi bazo e baté par où commencer. Bazalaki ni na bulldozer, bazalaki ni na machine, ni na tracteur pour que ba buka miraille ba kota parce que c'était le chemin o nzamba bongisa ki pona tina na bango. Il y a certaines choses, il y a certaines situations bien aimées qu'on y a na vie na biso, mais alors que c'est le chemin o nzamba bongisi pona tina na yo. Bato mususu komona a désister alors que c'est le chemin malgré que ba obstacle c'est le chemin o nzamba bongisi pona élévation na yo. Okuta na bato mususu ba telemelio. Mais Nzamba zo permettre bato wana batelemela yo parce qu'à travers na bango gloire na Nzambe monana. Bible lobi Nzamba ye ko créer sikoyo vision et pas na Josué. Nzamba tali que il faut na préparer Josué na kati ya vision na ye. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son voyage soldat. Elingi koloba nano kutu bakota ki na Jéricho te. Mais Nzamba zo préparer Josué na kati ya vision, na kati ya mental, na kati ya raisonnement na ye. Abi Josué yo ko mona miraille te, mona déjà victoire. Mona déjà ndenge nini na pesio Jéricho. Mona déjà succès ya bitumba oyo. Ezaki na kati ya vision ya Josué. Ezaki na kati ya mental ya Josué. Ezaki na kati ya présence ya Josué. Ndenge Nzamba zo linga atalisa Eli moko na butu na lelo. To bandi mbule ya sika malgré ozo mona te par où commencer ozo baten di pamboline ko uta ndenge nini mais Nzamba lingi ko episa Eli moko abi vois je livre l'an 2020 entre tes mains. Nzamba pesi ane oboya na maboko na yo.
Nzamba pesi yango yo banda komona victoire déjà na mutu na yo, zala na vision ya victoire, zala na vision ya succès, zala na vision ya excellence, zala na vision ya grandeur, banda komona ba grande choses. Même si na liboso na ozomona miraille ezali, c'est-à-dire que ozana mutute, ozana situation moko ya désespoir, nzamba lingi ozana situation wana te. Fungola vision na yo, kota na grandeur ya vision. La parole nous dit que Dieu déclara, je livre entre tes mains. Kaka na butu na lelo, nazako talisa elimoko, na maboko no nzamba pesi mbula oyo ya sika. Na maboko ya famille na yo nzamba pesi mbula ya sika. Na maboko ya ministère no nzamba pesi mbula ya sika. Alobi entre tes mains je livre. Ko banga te miraille ya Jéricho, ko banga te bavaya o bazana kati. Parce que ngana sina pesi na maboko na yo. Bavaya wane koko za la ba démon, bavaya wane koko za la ba sorcier, bavaya wane koko za la bato bazo telemela yo batinde yo ba message. Il y a désespoir. Ko banga bangote. Car Dieu livre déjà entre tes mains. Ce qui nous a pesi yango na maboko na ezali poke o assujettir likolo na yango, o dominer likolo na yango, o mata likolo na yango par le feu du Saint-Esprit. Parce que vous êtes sous mon côté. Ozana makoki ya kwa assujettir likolo na ba vaillant wana, ba démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits à pauvreté, les esprits à échec répété, les esprits à célibat, les esprits nyonso mauvais o ezali ko tambola na balubwaku. Le Seigneur dit que il a déjà livré ça entre tes mains. Donc 2020 c'est ça année ya vert, oza ko tambola na moto et personne et rien ne pourra résister devant toi. Tango Joshua moni victoire déjà na kati ya pensée, bien-aimé. Solution yaki yango moko. Nzamba bi yo baluka kaka 7 fois na miraille ya Jéricho. Okomona makambo yo so moni na kati ya vision. O eza na mutu na okomona yango ekosalema. Israël babandi ko tourner premier jour, deuxième jour, septième jour, pe na septième fois. Ba miraille et s'écrouler yango moko. Pe ndenge nzamba lobaki na ye, ndenge kotaki na vision ya Josué. Nzamba livré na maboko na Josué pe Israël, roi ya Jéricho. Pe basoda nyonso bazaki na kati. Na ngina biso ke makambo yo za komona na vision, projet yo za na vision na yo, yango mote ko salema na mbula oyo. Voilà pourquoi qu'on permettre te aux la pessimiste, aux la vision mon côté à négativité, que l'ennemi to mutu mon côté à kokotso doute na motema na yo. Surtout que le col a déjà baptisé du Saint-Esprit, qu'on la décourager, quel que soit miraille, quelle que soit situation, quel que soit makambo et batobakoye bisayo, yo mona victoire parce que Dieu a déjà livré cette année entre tes mains. Na déclaré victoire wana na vie na yo. Na déclaré victoire wana na ba projet na yo. Na déclaré victoire wana na famille na bana na yo parce que notre Dieu c'est un Dieu de victoire. Le feu dévora. Apesi biso capacité ya ko bunda mais biso tente ko bunda moto o ezakati na biso ekopesa biso victoire. Alors donc nzambe azan nzambe ya bolingo alingi yo ozala na kati ya na vision mutu na mutu a préparé déjà vision moko pona 2020 olingi nzamba salela onini projet na yo eza nini makanisi na yo eza ndenge nini ata bato mususu baza ko échouer yo kokota na vision wana te yo za na vision ya optimisme, zala toujours optimiste, c'est-à-dire atabato bazolo ba makambo négatif, yo zolo ba toujours positif. Atabato bazo mona échec, yo zo mona toujours victoire. Atabato bazako lela lela, yo za toujours espoir que on zamba la ke pa na yo yango mote ko salema. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Akokita, akoziki sa nyonso. Tokotanga mokanda na Ephésiens chapitre 1 verset 3. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Bible Talissi Bisobwe. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et Seigneur, il y a une vision, il y a une bénédiction. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Y compris o eza na kati ya vision na yo wana. Eza ne loko mon côté nzamba pimeli bana na e ba eli na e. Ba baza baptisé du fait du Saint-Esprit. La Bible dit que tika nzambo ya kumisama ye oyo asia pambola biso déjà de toutes sortes de bénédictions. Libala pesa bénédiction, santé pesa bénédiction,
voyage pesa bénédiction, bana pe baza bénédiction, mosala pesa bénédiction. Toutes sortes de bénédictions. Vision yoza nango eza pe bénédiction. La Bible dit que makambo nyonso nzambe si apambola biso déjà. Voilà pourquoi yo koko limiter vision na yote. Okoki ko limiter projet na yote. Na kati ya ba principe ya coquette, vision eza tellement important. Na lingi mutu nyonso azala na vision moko très et net, clair et net pour na mbula oyo. Vision oyo ata situation ye ndenge nini ata miraille yango etelemi ndenge nini yo telemi wana olobi Dieu nous a déjà béni, Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire likamu nanga pesa na kati ya bénédiction nzamba pambola. Et tango yo bandi ko concevoir ba makambo ya boye, tango yo bandi ko mona makambo ya boye, nzambe sikoyo akosala exactement oyo yo ozali ko mona wana. Yango no monike Josué tango abandi ko mona déjà nzamba mona ki que Josué azana kati ya faiblesse alobi que non ko banga miraille oyote. Je livre déjà Jéricho et ses rois entre tes mains. Nzambe pas mona peut-être mbulo ozo banga oyebite ndenge nini ko sila oyebite makambo nini ko salema okoti ane na ba doute ozo yebate par où commencer nzamba bi ko banga te il livre déjà entre tes mains ba vaya nyonso ba démon nyonso ba géant nyonso bazana sena maboko na yo dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Nzambe na biso aza malam yango na linge ke elu moko atambola na makambo oyo. Nzamba za ko veiller likolo na vision bien aimé. Nzamba tambola ka likolo na vision. Soko za na vision ya muke nzambe pas ko respecter vision no ya muke. Soki poza na vision ya makaminene nzamba pas ko salelo selo vision na makaminene. Batu nyonso baza na vision ya grandeur nzamba ko mema bango na grandeur. Soki yo za na vision ya ba petite chose ko inate bato yo ba ko zwa makambo minene parce que baza na ba projet minene. Koza na zuwa te ya mutu oyo azali ko exceller azali ko réussir parce que c'est sa vision. Dieu ne respecte que la vision de chacun. Nzamba sale la kabiso mutu na mutu selon oyo aza komona. Totangi na mokanda na Jérémie chapitre 1 le verset 11 au verset 12. Jérémie chapitre 1 le verset 11 au verset 12. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu quand je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nzambe azako mekape prophète Jérémie atala soki na kati na vision ya Jérémie zandenge nini. De la même manière na poko na lelo elinyo so azoko kanga nzamba linga tala yo vision no ezanini. Que vois-tu pour l'année 2020? Est-ce que ozoko mona 2020 kaka année ya ba échec? Est-ce que ozomona nini na vie na yo? Ozomona kaka ozala kaka locataire, ozomona kaka ozaka moto ya ko kemande ya ko sengaka, ozomona kaka souffrance parce qu'il y a déjà même azoke na église azobondela mais ya mona ka jamais que ya ko bonga. Parce que basi ba yebisa que yo ko bonga te. Parce que tali ba réalité ya famille. Parce que tali bato oyo babotama va yeba resisate na famille na bango. Yepe azomona ke ya ko bonga te. Azoko mona yango na kati ya mutu na ye. Mutu ya boye même ceux qui bo imposer maboko. Et là, quand ça le matin, pour y nzamba za respecter makambo ya zo mona na kati na ye. Ce que zo mona victoire, Dieu va te donner la victoire. Ya mon nzamba tuni prophète abi mais que vois-tu? Jérémie a dit Alobi boye, je vois une branche d'amandier. Nzamba lobi na Jérémie. L'Éternel me dit, tu as bien vu car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Makambo Jérémie a monaki abandaki komona ngona kati ya vision. Nzamba créer image moko boye na kati ya vision ya Jérémie atuni est-ce que na vision na kati na ozomona eloko nini? Parce que c'était un prophète. Un prophète oyo alobaka makambo azomona oyo bato bazomona te. Siko Jérémie nzamba créer image ya mandie atiki yango na kati ya mutuna ya bikuna na mutuna yo ozo komona makambo nini na motema na yo ozo omona nini. Jérémie abi kolo naza komona branche ya mandie abia omoni malamu. Na ningina yebisa mutu moko nzamba tie na kati na biso le vouloir et le faire atie kati na biso possibilité ya kozwa vision ya ba grande chose. Est-ce que oza komona makambo nzamba tie kati na yo soko ozo mona grandeur nzamba lobiki omoni bien
nalingi nayebisa eli moko makambo yo ozomona kati na opo na 2020 yebaki ozomona bien ata eza munene ndenge nini kobanga vision te kobanga te makanisi oyo ya kitoko nzambe azotia kati na yo. Parce que la Bible dit Dieu veille pour l'exécuter. Ako exécuter makambo yo tie na mutu na yo. Ako exécuter vision oyo tie na mutu na yo. Ako sala exactement oyo tie kati na mutu na yo. Vraiment, esengeli ke mon Christ nyonso to eli nyonso na 2020 ndenge toza kokota, tozala na une vision nette, vision ya grandeur. Bien aimé, tika nzamba kokisa vision oza nango na butu na lelo. Projet yo oza nango na mbula oyo, pona bana na yo. Projet oza nango pona tia na libota na yo. Projet oza nango pona kosala ba grande chose. Ata nano esalema na libota na yo te kobanga te. Ba makanisi nyonso ya malamu nzamba tie kati na yo. Azotuna est-ce que oza komona yango? Parce que nzamba linga salela ba grande chose. Yango tuna ki prophète ozo komona makambo nga na linga salela yo. Po naza déjà kati na yo. Naza le feu on a fadi kati na yo pour faire des grandes choses. Oh nano esalema te. Oh nano yokama te. Et Dieu veut commencer ça nanzela na yo mutozo kanga butu na lelo. Si tu vois comme Dieu, si tu as une vision selon la parole de Dieu, tu as très bien vu. Et la Bible dit que Dieu veille pour l'exécuter. Yangwana na 2020 oyo, Nzambe akokisa vision ya Eli nyonso. Akokisa ba projet ya Eli nyonso. Kobanga te ata ba miraille kozala, ata ba obstacle kozala, ata bitumba ya ndenge na ndenge kozala. Nzamba akoveye pour a exécuter projet ya motu nyonso ya Eli nyonso azali baptisé du feu du Saint-Esprit. Butu na lelo na ningina sambela. Pona tina na Eli moko. Yo moto ozana moto ya molimo santo. Yo moto ozana vision ya grandeur. Kobanga te. Lobana nzambe papa nalinge ke mbula oyo ya sika. Makanisi nyonso ba promesse nyonso yo pesi ngai. O naza komona na kati na mutu na ngai. O exécuter yango ndengo salaki epa na Jérémie. O exécuter yango ndengo salaki epa na Josué. O salela nga même au-delà parce que yo salaka au-delà même ya ba limite. Nalinge ke ane oyo makanisi ya kitoko nga naza komona nzambe na nzia na moto ya molimo santu na briller liboso na ba géant nyonso na briller liboso na ba adversaire nanga nazala moto na ko consumer ba malédiction nyonso moto ya ko consumer ba parole négative na tambola de victoire en victoire de succès en succès. Ce qui peut nano ozana vision moko te bondele pa na nzambe lo ba Seigneur pesa nga vision c'est leur parole na yo. Parce qu'il y a déjà comme ça au bazangi pe vision. Lo ba na lingi nzambe pesa nga orientation. Ndengo pesa ki pa na Josué, ndengo pesa ki pe epa na Abraham. Abraham abandaki ko lela lela. Akoma ki mobangi azaki suna mwana te. Nzamba bimisi libanda. Alobi ne Abraham banda tombola miso no tala na likolo. Ale banda ko tanga ba étoile. Nzamba lingaki Allah ki sa Abraham ke yo koko kufa stérilité. Même ata âge na yo ezali avancé. Alobi banda ko tanga ba étoile. Abraham bandi ko tanga ba étoile a kokite. Nzamba c'est pourquoi kokita bi eza tellement nombreux bi voilà. De la même manière oyo koki ko tanga te ba étoile. De cette même manière bato ba ko tanga te ba prospérité na yo. Okozala le père des multitudes lokola ba étoile. Et les paroles prophétiques ya Nzambe dikona Abraham et kokisa maki. Dieu a voulu tout simplement ko préparer mental to vision ya Abraham amona te ke akokufa stérile. Bien aimé komona te ko kokufa mobola, komona te ko kokufa stérile, komona te ke situation za nango ya ngwande ko apporter yo. Mona victoire, mona grandeur, mona excellence na mbula oyo to bandi. Nzamba za Nzambe ya bato nyonso, Nzamba za Nzambe ya ba élu alingi asala justice na dikona yo selon sa parole. Yango na lingina sambela pona tina na yo. Tendre Père le Dieu de toute puissance. To pamboli yo pona tina na maloba oyo. Yo nzambo pesi biso promesse ya conquête pona mbula oyo à travers ton feu. Tika moto ya molimo santu esimba elinyonso mbula oyo. To tambola na yo bisika nyonso to koleka. To kende de victoire à victoire, de succès en succès parce que yo nzambe na biso. To zana besoin ya baptême du feu. Molimo santo yo la kake ke dans les derniers jours ko déverser puissance non dikona midi munyoso dikona misuni nyonso Seigneur tika molimo santo akita dikona peuple na yo dikona ba eli na yo faut que to tambola de victoire en victoire et de progrès en progrès force nyonso ennemi we ko kiko telemela liboso na ba eli na yo to résister yango dans le puissant nom de Jésus. Père de gloire, ce qui biso to kokoma na destination le 30 décembre il y a 2020 na victoire na maboko to ko tato la monnaie na yo. Laisse que tout soit pour ta gloire.
Au nom de Jésus qui est notre véritable Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Zamba pambola ba elinyoso. Message na biso toko continuer lelo to pesi kaka principe ya liboso toza na 4 principes esika toko kita po na kokende kokota na kokete sima nango toko landa message yo malembe oko comprendre ndenge nini ba promesse nzambe e kokokisama na vie na yo. Nzamba pambola ba elinyoso na pesi ba merveilleux na ba sali na nzambe nyonso na pesi ba merveilleux na ba na nzambe nyonso bipai nyonso bozwami ba oyo bazaka ba mourir ya émission na biso le temps d'Isali ba oyo balandaka biso na bomoko ya mboka tika mbula oyo ezala victoire pona bino na mabota na bino bozala bonne santé pour que tozala toujours awa pona koyoka maloba na nzambe na pesi pe ba merveille na bana nyonso ya mepse frata na Angola ba oyo bazami na Yetebor ba oyo bazami pe awa na Stockholm nzamba pambola ba famille na biso biologique na nzoto ba ami pe ba connaissance pe ba nyonso balingaka biso nzamba pambola bino soki Christ ayete mercredi semaine prochaine toko continuer na message na biso pour que to koma na suka nango butu na lelo zela butu ya kimia bae bazana esika ya kosambela te mepsa efrata ezali kosambela tozana horaire na biso ya sika culte na biso ekomi kobanda na 12h30 na Egdalen Shirka soki ozwi metro ya etc au bimi na métro na droite yaka kukuta na biso de 12h30 ti 14h30 pour que to kubisa nzambe longo nzamba pambola bino wana tokutani mercredi prochain dans le nom de Jésus. Bye.